Bonjour chers internautes, lelo émission la bino timbela bakwa lelo to timbi sabino bakwa lelo toza na kati ya paka juma ezala na ngo baya baleka ba solo la bienté ba kota pena ba fin fois paka juma te baleka likolo ba information ba pesa ke zara na ngo yango te donc lelo to ko zo bino pena information lelo na source donc na bisabino ngai na banga na mola musana na bino na tambola ka so bino botindinga ba appel na bino pesa la nga beto benga kota place boye ke na pour te découvrir le lobo romona na minute tozana iso na iso za esika place vient na biso mabele lisando répéter que son âme repose en paix donc quand on est à pour te faire bino découvrir boye balaka tapaka juma soki ba marié bazalaka soki pe ba ndumba ngope ya solo pe bazalaka soki pe basenga kombe po biso na kin à $3 est élevé soki bango pe ba bakisi pe ba matisi pe dollar pe na bandenge pas systématique na bango nde basenga ba to na bango donc ndenge zalaka ba to kota place ba gene place ba noapo na bisino niveau mutu zo sala terre na bisino ya dégâts donc ngayoyo oya bino to bandi on awa je suis avec nanga kana informé bino je suis avec Jansi Luonda derrière la caméra dans le lot Jansi abi ko faut mwana iget mbongo hein iget mbongo l'argent Jansi abi accompagne nanga donc na sepeli bambote belé à toi je te salue Mombaya Thierry Mombaya bambote ebele donc on est avec vous soyez scotchés www.congovibration.com site nabino oyo tombota la ngo bozaka à l'aise soyez abonnés donc votre émission to Timbi Sabino kaka hein donc l'affaire est à suivre quoi tozo continuer quoi bonjour comment nani comment on a Siska Bomandeki Siska Bomande bana kin bana poto bana Angola lokwa na Angola Patrick Nsadisa hein père double grand frère propre ba Hollanda hein donc babi na kata paka juma ba faux chéri baka bazara ba vrai chéri lokwa moi ça peut bazala bon non le baba faux chéri te ponga mona vrai chéri na faux chéri te c'est que na kata paka to na baras nyonso oboko luka wana donc faux chéri za na kana paka te faux chéri partout ce qu'on est ngande na bona na paka et puis na uti libanda mena ye kovanda na kati ya paka pona yebi paka yo yebi paka na ndenge nini yo yebi paka na ndenge ni expliquer non biso ba internet ba Hollanda yo yebi paka na ndenge po mi uti libanda oyo kota na ndenge netinga na uti Afrique du Sud na vanda na Johannesburg do na ye Congo grande scène nga azala abala awa docteur na ye na yebi paka temeza monde o da monde na benga nga na benga monde à part pona bat basala business o eza monde buto ezate tongo ezate jour ezate donc a to na RT paka to bandara maka awa to lamka na masato lala na masanga to lamka na mbongo to lala na mbongo paka bata mbongo ebele do ba paka ba missionnaire ba na kata paka to sala mbongo na paka bango ba sa mbongo na kata paka babi a nyonso mela maka bo mona ka ba bière zo melama ba gene mo ngape na mo gene na ngai donc ne na bisi bino a mabezali non bo mona te ma gena malili mbali boso melama na paka Jansi Luonda na bisara yo bango ava bazala il faut ngana loba vous comprendre donc bango ava bazala il faut ngana loba il faut ngana paramétrer yo so na paramétrer te donc connexion exacte quoi il get mbango l'argent aïe yo bonjour tontine bonjour babi na paka ezalaka bandumba mais lelo siko na yo ka yo mama présidente paka juma ubala est-ce que bato babala pe abazala na mwasi alibala mama bana 10 na kata paka juma nana ba finaliste nana ba licencié na kata paka juma donc tango pichu mwanza yembi ke nzamba yebi paka juma alobango pamba te ayemba ngo pamba te pa pichu mwanza botami na kata paka juma pe akoli na kata paka juma ndenge na za mwasi alibala ye aza mwasi alibala za mama bana 10 tout monde bana la ba licencié ba gradué dans nabisi bino âge système ka je vraiment ba bitenga me banda tenga me banda yango wana Fabriga zaloba tenga matobina kango système ya tenga makaka système ya tenga matoke kabu eza nabisi bino awa toza na ambiance na biso nyonso ezomelama nyonso ezosalama babi awa ndenge eza wana mabe ezalaka nango te donc on met ba gene na biso noir eza mystique Arlette Von Nzita Nyangi igetie yo musala kane na sabino ngazana mwana musala awa toliaka mbisa fresh nyama fresh
biloko atolia vie fote biloko me uti na mai e uti na zamba nde toliaka donc to bien makasi koleka bate be na Kinshasa. Ah, nous vivons bien naloba na anglais. Na ebisi niveau ambiance ça awa. OK, d'abord comprendre que ambiance ça pas ka. On mona ke paka eza bien. Boneti nga boye naloba anglais naloba zulu naloba racha naloba kosa naloba français naloba lingala. Mais démontrant naloba anglais. Je sais naloba net en anglais. Non, na ebite so ki yo yebi olobi. So let me talk. Here in Pakajuma, we are fine. We can eat anything. We can eat the nice food. We are better more than people. They have money. As we are poor, but we are fine more than them. I can say like that. Donc toi, bah pauvre, c'est beau cancer, mais tu verras bien par rapport à Bino parce que awa, toi là bloc à fresh que Bino. You see, this is morning. I can drink because I have my money. I'm not a poor. I make my business. Here in Paka, we are better more than all in Kinshasa. I can say Pakajuma is the best. Yeah. Donc atali si Bino ra ne Pakajuma ezali. Ya nde to bise Bino to kutana na ser bébé. Ana kata Pakajuma alobaki ke aza mère de 10 enfants. Aza femme mariée. Yango sikoyo mobali na e tonton Bertin. To kutana skona tonton Bertin mobali a tontin bébé chef du quartier. Comprendre na kata Paka. Ye bonjour papa Bertin. Bonjour maman. To yaki liboso to soli na maman bébé a si soit marié ah. Mais ton dima quitté, comprendre. Ton dima te le roi mo poye, mo kondipe. Donc to mekano retourna. Est-ce que vraiment ya solo boza ma bébé bana 10? Oui toi bana 10. Est-ce que na yoki olobi kamoko alobi ton dima quitté na paka maria ko ikozala. Est-ce que na paka ba marié bazate? Te selon ndenge batu babetaka li solo. Comprendre des abisoté, ba rumeur, ndé babeta li solo awa ba marié bazarate. Aba marié bazalaka te ezalaka kaka ba fille libre ba homme libre yango wana omoni na tuni pona bongo bato wana ezali nzungu oyo olambaka te oyo tie biloko te moye beloko eza na kati eza te bato wana balobaka mpo bayebi te paka ezali localité ezali na lotissement na kati ya ville ya Kinshasa ezalaki mai na 82. Monsieur Palingsi, PDG Onatra, a remettre biso mabele wana. Tango toye ko sala aménagement du port na 84 place biche koma lelo. Mabele yango wana nde basopa na paka. Tango basopi mabele wana na paka, siko il fallait ekoma tina sukawa. Mabele sili. Kotoyo biso moko to sali ba effort ya kotia immondice. Ozo kangai Tobando tia immondice. Après, l'État a yé atindi ba géomètre ba urbaniser Pakajuma. Ezana batu ebele ba oye ba paka na onatra te. Ozo comprendre. Limite ezali entre Pakajuma na onatra. Mais comme ba limite ngo na ndeni. Voilà. Limite ezali po à partir likolo kuna. Ndele omoni biso to na libulu. Kuna ezali likolo. Kuna nde onatra eza terre ya onatra awa nde libulu ya mai o babengaki Pakajuma mais appellation wana botambulaka na oto image obino botiana mutuke ba marié bazate eza ba rumeur toyo kaka avant toya toyo kape ya wala to yé to kiti poto comprendre penda ke ba marié bazalaka ndenge lobi boy bana poto bana kin bana Angola partout na Afrique na Europe ba comprendre ti lelo nde siko poto bi bato bayana bango. Oza Pakajuma 2016. Comprends? Oza Pakajuma 2016, nouvelle version avec Iguette Mbango, l'argent. Donc, wana. Siko awa baba pangu pe bate kaka to ndengeni. Mais bate katendengeni. Awa ngana zana numéro 61. Cadastre zali numéro 61 balabala Guadolite. Toi na balabala Forgero, toi na Ngali, toi na Bosekota, ezana bari. Siko Bertin moni loro tozo mitungisa babi que awa ezara nango batu ba mapanga batu ezate okola mkai bon matin pena ozu pena nino oyo chebo boyaka beaucoup plus que ton banda ko brique pour le roi kotoyo l'état est bien ngote pour un bon jour l'état peut okola mukape boye a panzine bandako o comprendre. Merci maman olobi bien à part Pakajuma awa na mabele ya onatra ezana mabele mokote ezana partie mokote onatra apesa lokola apesa biso epesa lotissement boyo zo mona kuna eza lotissement te
ozoyoka neti bato ba likolo kuna kota babari kuna batongi bangare eza mabele ya onatra ko décider lelo na longola bino alongoli mais mabe to boyaka kotonga banda kwa brique na ko l'action momuke camarade to pusana muke ata 2 minutes ozomona ndako yo batonga mais lokole eza na se ya imondisi e bandi opasuka eza déjà risqué ndako ya briki yango ndako ya briki awa na paka juma eza na longue durée te eza na côté basopa mabele omoni ba étage mati kuna te kuna na likolo ba étage mais awa nano lokola mabele evandi nanu te moi totonga likolo imondisi eza te sikoyo nde toza boye ba rumeur papa Bertin bato babika paka juma nde bazaka nde ka bandumba siko moko ezaka nango pe Bertin pe rozwa pe azui na ye pe ta mosusu pe mwa momi mo boye chubu azui mwa chel mo boye abeti na kope ndenge ka business mais après kobetisa to ndeni toyebi te po mabele balobi awa eza mabe donc ebandeli na suka nyonso babe putaka bato balala te tongo ya ndemo na butu ya ndemo na tongo na yebi te. Merci maman na koiko répondre lokwana lokola basi oyo barefulaka bango na Brazzaville ya bandumbo bayaka batongami na onatra ndambo pe bakoti na parti ya paka eza te ke paka mobimba ndambo ya quelques parcelles même 10 à 15 parcelles mais baza mingi eza nde bato oyo bautaki na Brazza tant barefule bango allez terrain mususu bavanda te omona ba mususu bavandaki na zone commune Kini te maman Olive apesaki bango bambongo balongwaki ba tozela pe grâce wana na bato bavanda likolo yo na tra ya basi wana basalela bango yango pe bakeni batika biso na paka libre mais babi awa gene vie yo neti pe ka obaya gene po na ma bébé ton na ye lo aliboso pesinga bonjour abinanga petinanga vo bande mission fo baya gene yo pe ya mo baya no gene obaya no pe mo no na ebite. Merci na melaka nyonso te mais na yebi agene za bokoko me rappelle moi gene te ngala ko mo banga bo mo mino pese ngo seka bo chelo mo bo la kati mo mina ngana melanga la melate siko yo baya no lote te lote ka sikra pamba Bertin bien Milana été. Est-ce que c'est à solo? Bonjour tonti. Bonjour. Comment on nani? Chantal. Chantal ota la caméra. Toye lelo na kati paka juma na kati paka juma. O za cheyo o futelaka to pa na bino to ndenge. Na futelaka. O futelaka za yo mona parler to za na batu. Za yo mona parler to za na batu. Na zanga moko na ndako. Siko soneti no yebisa biso na pakati pakaju yo vandaka oza parler na yo siko bulo no penza bulo no peani na nduma na lukambongo bon yo anondumba olukaka no mbongo siko tongi to tuna na ndenge mikolo to ya dollar eza moins élevé to ya dollar eza likolo yo pe na batu na yo matisi to ndenge nini ngai na matisaka ezo matati donc ils ont mata ouais sikoyo awa ezaka nini yo taxaka loko moko bide na dollar ba dollar ngo bandaka na ba combien poto ye ba masola ngo ba dollar ngo bandana ba combien $20 $20 yo suka kana $20 tonne o mata et matara donc oza qu'on a combien de coups penda donc pour $20 $20 combien de coups ezaka ku moko so deux coups apesinga $20 ku moko deux coups $40 au pe na za na pression amuta ba 3 ba 4 yo moka calculer kara derrière bongo siko soneti mutu mo bo alobi ke Chantal ndenge zawana naza besoin ko otika na boulot oyo na vanso na parler on dit maman bon na kolinga babibino batu baniataka bino vraiment ezaka nango mona ta mususu pe bo bakoti na parler yo na mwana musala Chantal est-ce que penda so mutu penda pe ba vie na ngala mikili ba vie na nga penda na mikili bana poto bana to Afrique na kin Chantal a otika na bulo wana na kotika konga na botama musala ote ngala zaki na libala fi na komia na kolinga Skoto mobali no akufaki musa musu yo monaki te yo monaka oteka kanya na bana nga moko na musa musute na komia
Chantal Bena Choubou. Donc, ceux qui paient, donc Chantal Azane Bena Yana boutique. Si vous avez un vendeur, vous avez un cop. Vous avez un côté, vous avez un peu de quoi? Vous avez un peu de porte. Et là, on a parlé. Vous avez un bâtiment, vous avez un sac, vous avez un place, vous avez un sac. Après, yo simisaki bambongo. Somoni mutu mo baza bala rebele boye. Oyibie na no chombo. Tango yibie chombo ale mutu ana bimi le roi Jona o. Tango le roi Jona ko mi la police afuta yo momi na nga pale na bala momi na nga boye na boye. Na salela ngo te po na bandango. Salela ngo te Chantal aluka mbongo ne pena na ndenge pena normal aluka mbongo na ndenge normal yo jo pena babio atomeli na yo boma mama po boma mama pesa succès na Kinshasa atomeli boma mama Chantal pena o bela yo salini na bela na linga boma mama te linga boma mama te na luka mbongo malembe c'est bon donc botala ka comprenez bo comprendre kaka tozaka na paka tapaka You do my more and it's a dose when you're born. I said, you do it. Comment on a? Ambroisie, Namina Nanga Bola. Obina Ranini? Nanga Bola. De la bête à musique, il est bien. Obeta à musique, il a Pola. Obota? Nadaba mi balé. Obota Ranaye? Banaba si bakola kola. Donc Oboto Anana Mbalolo Bawana. Ambroisie, Obigo à mystique. Obina tanzembo to mona tande obina. Brazil. Binako. On est en Brésil. Bozo mona niveau d'ASF sino to na paka juma na ebisio eza somo. Awa tozo mona ba catégorie no so vedi paka. Na kasa paka balobi boromona tous les niveaux. Tous les bateaux, ah ouais, ça l'a battu, bah genre tout, excusez-moi, non c'est cas. Bon, la musique, la musique, il y a ma belle ici, que son homme repose en paix. Osez si comme ma belle ici, Azaki qu'on répétait. Ah, ça escape na ma belle sandor, alors répéter. Tous en abinora à la race ma sonne de silité. Ah, Timbela ba quoi émission la mine en haut. Parce que tu as bien bino banakini, bino boé, bino ba danger. Bossi boé, ba bozade à danger. Dans le lot solo rara kamali solo makino bozo mona na bisibino za roina makasi na kata para juma ma copine niveau loketo zo ningisa o babenga rona nigoya ya loketo ba mango électrique loketo ba mango électrique comment on nani Ornella comment on a Ornella sikoyo yo vana koto yo to utaka site ko taka paka na vana koto uvanda oluka rappel là awa na kata paka tonde na luka mbongo na paka juma na zape koto pe na kota pe koto na kata bar ba famille na ngape siko Ornella yo oza ndumba to ndengeni po biso to beta ba solo bana poto bana kin bana Afrique nyonso batimbelaka bakwa na gadra indusa yo ndumba tondeni na ndumba puske na balite tuko bino siko awa bosengaka na to $, to bolinga noka niveau ka franc congolais ba baza na 1500 na 1000 francs na 800 bazali mais pour na biso doza $5 5000 esili siko $5 5000 wana so bon tazio butu mobimba $5 chitongo to tipo chit banda tongo to ti banda butu titongo eza 25 eza $25 mais baroka kola na bango pe 13500 siko na 13500 vaut $15 15 €, donc vous comprendre kaka vaut ba prix wana sikoyo so bazio bongo titongo yo pena po yo kamena bien yo suka na ba combien de coups
Ah, 2 hein? Dans son juillet, 2 coups, titongo, $15. Puissance. La beauté. Très cher internaute, quand on est habité à Bino, tu as qui pas qu'à tu manges le bangas à moi moussa na Bino. Donc le gars va essayer la côte pas qu'à tu manges la côte tiango, bah pas qu'à tu mets ça là nango oh ça suite fin, comprendre. Nabi que Bino peut royal à Bino na net ka la quatre ka industrie idéologie. Nabi que royal à Bino boya kaka, mais royal à Bino ndenge ba ya minga ite. Tout ça qui n'a pas qu'à jouer, pour moi, il y a des gens à bout portant. Pour moi, il y a des gens qui ont forme à tomber la peine à robe. Moi, je suis des gens pour comprendre, pour moi, je peux chanter, parler, alors que si on a fait séjour, on n'a pas mon akin. On a fait solo, pour solo, il y a fait à l'ojo chez tu peux ça comme solo, comme on a. Comment on a Tantino fait la misère divisée? Au fait la misère divise oyo bayema epa ya madilu tondengeni ye wana yeme au fait la misère divise o madilu système ya yemba compositeur vient na biso boyebi ele kwa lobela subo eza wana te paka juma bino mona ko lo ya kalongo elombo mo bwa salité ele bato pe bayema ba pe ba kata paka juma to nozo ebisa bino nozo beta sete bayaki basaki musama la mute blaise zebele mo bobo mon boss, bah y'a qui va solo là qui m'a la mouté. Y'a mis tout ça. Ce qu'on fait là, expliquer biso yo nakata paka yo yo lukani. Bon nakati ya mabele ya paka jumanga au fait la misère divise. Na yaki pona ba découfrage ba lobio paka ceci cela mais na minute chonga za nakati ya mabele ya paka juma na fio na za au fait la misère divise. Na kena ba mboka ebele et puis na minute pour le moment na za nakati ya mabele ya paka juma mais na kati ya paka juma moto ya mema masolo ya maboke spécial za au fait la misère divise et puis na za na baya na ngai Berthe Sankoi aza agent onatra yango alande sali kengana comme na kati ya mabele ya paka juma na minute nazo vibrer na kati ya paka juma. Au fait là à Tegaranae, c'est pas dit que toutes les femmes qui sont ici bazaka ba bordel. Et au fait là ya Tegaranae mama boke na ye. Na kati ya paka do balobi tout yé. Oza besoin la maison d'habillement, oza besoin la wenze, on a besoin la ni nyoso za kati ya paka. Nyoso za kati ya paka. Au fait là, ce qu'on yo to boy qui vient na yo prince kanga. Presque à Bambote Belé,
Ndé na pesa liboso mbote na Prince Kanga président ya orchestre Mimi Mongo la pire vie mboka. Na biso mystique à la niveau toza ya mystique. Donc awa donc il va sur un monde à part. Babi tout yé. On a besoin quand ta wense bango ba ça inane kutu ala paka juma kutu. Amona rata grand marché te, amona rapeta wenza pemenité. Lambaka awa asoma peka forme ka awa. Wala ki paka juma première version, ba ça ba paka juma ba kosa, il gate mbango l'argent. Yeyo. Donc bon moni ba mi bali ba basi e ba prêtre. Donc bon moni oh bon mona kezaki Ambrasie oh mona kaki na problème amutu Ambrasie azali noko ne ba ngala balobaka noko ya mabele lisi boka trop Ambrasie boka trop Ambrasie oh luka boyo kaka na solo mabanga Ambrasie na bomona ya problème amutu mais solo laki bomino momona ki déjà mingi ya kolobela ezate o sa paka jumane na bande koloba première version. Deuxième moment on a pourquoi donc package juma dans la carte package juma sina te ko belela na biso to ana liboso ya iso chez Colette na son niveau ya kafunde ba yambi ngala Jean Luonda na monate na yoka pete baroya na bango ba ya ba beta maso package juma ba bisa package juma ne mo boy neskaka aka femme libre ba marié pe bazaka carte package juma ba homme d'affaires pe carte package juma ba tu atanga rapé ba kasa paka juma ba ba bise paka juma la boule koka ba ndumba ba vrai jo bazali ba vrai momi pe bazali ba to pe mutu pe sala la preuve ane bomona kiango et pas ya 6K pe a aussi chubek a pas mettre pe English vous comprenez ba ze belé mais deuxième version paka juma bino bo mesanara ko iba idéologie baninga bayaka na bango bakota na kati te ngai get mbango l'argent na koti si na kati na décortiquer qu'est-ce que paka juma na lelika po ava bino boza connecter fo ngala paramétrer bino connexion na bino ya mobulu kilo ya dégâts nena ebisaki bino donc on na niveau siko minute oyo fini la dédicace siko c'est le moment de matolo dans ce qu'on peut citer ka awa na oya na ba opesa kité na ministre na beta matolo na beti matolo pa fe na nga Patrick Sadissa dangola na ebi kene na beti matolo bo lundi mardi et simba na beti matolo na pire ser na ngai pichuna kapembe Rachel na kata wenza kikolo na beti matolo na Germaine Kano fia Brasilia tonga na beti matolo et pas sœur na ngai Flavie Kitoka na beti matolo papi malanda kitoka to bundala pona ko la kaka kombora ya famille donc matolo so opesi bete na yaka na beti ka lisolo donc Erron Ilunga prêtre des prêtres papa Erron Ilunga bata Congo vibration na beti bino matolo et pas mon boss Blaise Sebele mon bobo na beti matolo pas juste Mwanda na beti matolo pas Dientuka na beti matolo pas Grams ya Gaya ya kovimba na beti matolo na beti sous matolo pas ya Celestina Gomez camarade na Minouche donc so opesité na roya pe kaka poza rubrique matolo donc na beti sous matolo vient na ngai kilo ngando émission là de Dieu pas na yo mais oza na cadre indusa ka matolo kilo ya ngado babenda kayo na ndo beauté je de l'estime je de l'estime talaka kilo ya ngando je de l'estime envers toi na betio matolo vie lobi na solo la na solo la so pesité na yaka na loba poko lobeza musana ngai kolobeza musana ngai bana poto bana Kinshasa Angola Afrique du Sud partout dans le monde il get yo version para jumane ngoyo timbela bakwa mission na bino niveau indusa bomona ki na bayaki ba gene deuxième version ozala ko bae noir babina nga pona vana pela vivre pas confirmer nga pela journaliste solo il faut na bae noir na ba replier noir na bae pe noir na nenga paka juma indusa bomona nga na bae pe na plier noir na bae noir na cadre ka idéologie. Merci Nabino. À suivre, à nous revoir à notre prochaine émission, notre prochain épisode. Donc, on est avec vous. Bisous à Grave. Merci à vous.